Kofina banze muna kala bano boka bande wone nyoso. Ya nanga Johnny ko dolela Johnny ko aboka loka soko côté. Est-ce que to kosele makam to fingi to dolo ba vérité ba bande ko te. Bande wa miselo ba bomba makati munyo satanga bande ko na we katanga bande ko na fala tanga bande ko na fe katanga bande ko na to ebi bango. Obi mande ko na yimukolo te we fe Kofi success ilio biminde ko atayo mo. Ah Kofi success ili siko ya loka soko ko mande ko na musique vidéo vitesse. Bogi ça non trop jeune. Bogi ça mukola we rata. We akutila zo bunda bimisa moroti. Ata ebige simba na ngote mebi makaka. Jiba bimisaka nini abade mate abege simba na ngote mebi makaka. Bo siko yo bogis non. Zonga na a beta musique. Azonga ndole. Beta musique. Pot vidéo vitesse. Ba wera ero aussi ba sili na bango. Succès na ngo soute ko lukile so ba problème italo kanisa mambo be. Wera ngenda ota match pe dile manzaka ba fenda bango calme. Est-ce que wera kala ko kota pe dile manzaka tali match asili. Ba misu ba maliko ba toilet. Likamna likambo ezaka na tala ngo lelo wera ko bina besoin repos avant ni na e. O comprendre atala makamna e ndenge kenda pesa na députation azuta na makamna na mutu. Ale yo bogi so traité anti-valeur. Ya ba manque respect. Vidéo vitesse. Ya lora soko kwa kota ba bêtise à Kofi te. Kofi ana ba rankino ye moi c'est créé na o ba créé là. Alors mamba ya Kofi, je pense pas que ekoko te ya lora soko ko. Ya lora soko kwa suka na message na nga beta Kofi par la défense tout d'un coup simbati. Ba beta te donc na ebité soki Kofi azaka na kanda netoni nyanga ko motinda sale bongo. Na vidéo vitesse. Na ebisa ko ke junior soka ye ko sa makamba ye ko sala ba retomber ezonga papa. Na Jiba ne calme, Jiba se maîtriser na e. Si le Jiba la moto amona ka moi ce n'est pas balé allons pas dire que na ke pas et puis bazo bal officiellement. Donc Jiba c'est un prêtre ça moto za na nerf solide pour netinga bona ko kate mère na parler ba balé ba rebalier et ça nga moi compliqué. Jiba mona ngo. Siko Jiba mona ngo allez Jiba moi si ba balé la balé. Jiba ka tena biso to mona mais est-ce qu'on terre vidéo vitesse. Bokisi bopemba na âge vena na ba mission na poto ero ba uti Guinée ba ozonga na vieux ba to beta conseil âge ne. Âge bokisi bopemba. Oui. Donc là bena ero a uti Guinée na ba mission ba ozonga après ba okacha Brazza semaine prochaine ba obeta. Ba osala ngote. Ba tout na musique simbité ba komi kanda ba komona masolo akala. Vidéo vitesse. Fala beta ki arena to mona papa sanga ke poto te aloba makambo. Mais to mona ke na Vivendi. C'est makambo ya type wana Gauthier c'est ya kembangu na Vivendi rangi photo ti lelo apesa to switch ya Vivendi te. Donc moi je pense que papa sango o ya lobi pesa nango mabete a lobi ke arena et ba jongo pour les Jeux olympiques azana na raison. Mais est-ce que ils a confirmé que faire que nego louer arena et de Paris la défense problème ndé yango wana to ya linga tia sentiment vidéo vitesse. C'est quoi Laura Soko ya attaque qui au Kofi grand frère non li maman mi ya Laura Soko abimate atika so ba abimate te ya na Kofi komone ya Joniko ya na Kofi komone ya Joniko standaka zadi pa rande kwa Kofi ndiye ya mwa musika makoma ka lega Kofi to cheka siko ya Laura Soko zabi maman est-ce que na banzembo te maman mi abota ndiye te ayebi ya Laura atiki epete vidéo vitesse. Et puis ayi na ba détail que non so moni faire azu oyo tala moi j'ai suivi na mona ki mais na comprendre e azaka na posa ya Mbappé fali ezaka souci na ye oui o ezaka pe souci na ye ozala na sa mutama besala nga confiance mutu botika na confiance ye yo papa sango souci na ya tikala ya Mbassy ko fali souci vidéo vitesse to ko moka sonia ko mo fingisa ngola afisa su yemo kasa mo fingisa mboka mo mama mo biso to kala ngina kiniti ya Laurent Sokoko bato mutu mo na ngana kini masala mo Christian Mutemba na Chris Kandolo na le ya Masamuna. Ah papa obi ya Laurent Soko bino batangola ne tete ko moi compliqué au monde ya Laurent Soko a komisi pe na ngane tete ya compliqué na osepela te donc on a fait na bisalo ngana makambo wana. Merci beaucoup amis fidèles internautes, merci beaucoup téléspectateurs, j'espère qu'en ce net moment vous êtes tellement nombreux et on a l'émission Amino Bolinga Raming et donc on est sur www.idéologie TV David Wembe Masolo balabala toujours tous ala msona balabala na simana biso CA. Toutes les choses qui se passent chez Angola, et c'est un David, maintenant la Sarabinango, na bête Rabino, Masolango, Nengeni, et c'est pas ça vraiment na Katamboga Oyo. David, oui, mais Masola Balabala, Nazabongona, Messi, le Banzadio. Analyse à Moutema Mabe, Ototikala, Naïka, Kana Congo Mobimba. Monsieur le Banzadio. Et avec Monsieur le Banzadio, on va s'épée de parler à long et à large. Qu'est-ce qui se passe dans Moutou Yaya Laurent Sokoko? Bogis Bopema. Na weranson ba wele la kanini amwana nyonso lelo bokozo analyse ya mutema mabe ya Monsieur le Banzadio. Merci beaucoup à toi fils Magdo
Zalaka la masola balabala ekosala bien Paulo dos Santos les guerriers FCC Mobimba Ben Wille Gabonais la puissance mondiale beaucoup tarakotaka masola balabala ekosala bien Bodrik Matadi Union européenne bambonga be Europe wana soki David Mazozwango ekosala penda makambo malamu. Merci Lubanzadi. Masola balabala mamona simamai sona na simamai mamona mona garçon Paris Jonathan Kouzou. Jonathan Kouzou toujours. Pongo Aigle garçon Paris. Bonjour Paris. Sona moi Jonathan Kouzou na mona Dada Chabani. Dada Chabani yebisa Rodrigo Maemba bosala rande boyokana ki donc. Rodrigo Maemba. Na balabala mamba kolobeza la trop baso ba moninga na balabala ya ba sepelaka. Wa mona da Folvimba la sepeli. Folvimba la jeune déclarant. Donc, toujours. Voilà, et puis Tarsis Bambela au sepela mamo so mo Tarsis Bambela maman na mona petit na gloire et puis na mona Carlos Fouila et puis Vicky Bombassa à l'international il y a yango en direct de Brésil Vicky Bombassa donc on est ensemble la Tibola on a tous les bottes donc Mangela on a pesi bino mbote bato to Brésil donc famille kitoko. Monsieur Lubanza de to ke kamba na moko na suntu na biso eloko nini eza ko se passer entre ya Laurent Sokoko na JB Mpiana. C'est loyo. Poto yebi ya Laurent Sokoko aza mécène. Apuyaka ba musicien congolais. On dirait Zalaka te. Hein? On dirait Zalaka, on dirait Zasouté. Azara mécène. On dirait. Alongwa. Bo siko ya Laurent Sokoko comme l'internet ko finga JB c'est ka longwa pour mécène a finga ba musicien, mécène a rande au kabambongo pas musicien. Moi je pense qu'il y a Laurent Sokoko pour là tu sais il y a Laurent Sokoko azaki moto bato bayebaki moto mbongo azaka na ba immeuble azaka na ba lumière ekendaka soyo ye selon ka information pour Congola baksa 0 na suko mona mtaneka na 10 000 ba baksele na suko akune vimbi maintenant oya koyoka toyoka biloko ya Laurent Sokoko donc je pense qu'il y a Laurent Sokoko terreau à koti akena ayena terrain mafinga ayena terrain na biso ya bato ya analyse alors to umelane na potopoto hein to umelane makasi na potopoto ya Laurent Sokoko kota ba bêtise à Kofi te Kofi ana ba rankino ye moi c'est créé na o ba créé là alors mamba ya Kofi je pense pas que ekoko te ya Laurent Sokoko ya Laurent Sokoko suka na mécène na nga beta Kofi par la défense tout d'un coup simbate ba beta te donc na ebité soki Kofi azaka na kanda netoni nyanga ko motinda sale bongo na ebité na talaki miso sari pona jiba to ka ba proposer comme le kamundelu trop c'est pas bien jiba Laurent Sokoko ouais au moins le kisamundelu ouais mo le kisamundelu trop jibe déjà to ebiki amida ti lelo asala ke pe moi passe pendant mama bana na e ya lokola pote sokaki ko moka ko tuki on sumbeli donc ya Laurent Sokoko tu ya onyoso na ebisa ke okane monsieur to le ka ke junior mtaluki makambo onyoso donc ya Laurent Sokoko na ebisa ke junior soka ye ko sa makamba ye ko sala ba retomber zonga papa na jiba ne calme jiba se maîtriser na e si les logiba là moto amona ka mwasi ne ba balé alon pas dire que non la ke pas et puis bazo bal officiellement donc jibe c'est un prêtre ça moto na nerf solide pour ne tinga bo na ko kate mère na parler ba balé ba rebalier et ça nga moi compliqué jiba mona ngo siko jiba mona ngo allez jiba moi si ba balé la balé jibe ka tena biso to mona mais est-ce qu'au terre il y a film et puis aso gwenta on peut bien beta yoji alo lia na ina Samsung c'est ka pe bien alo ba et puis lobi peut ça pe logo allez potango evandaki na ngo yo junior yeko la musebi confiter ya Laurent Sokoko ye siko ya Laurent Sokoko ya attaque qui au Kofi grand frère non li maman mi ya Laurent Sokoko abimate atika so ba abimate te ya na Kofi komone ya Joniko ya na Kofi komone ya Joniko sandaka za dipara ndeko ya Kofi ndiye ya mwa musika makoma ka lega Kofi to cheka siko ya Laurent Sokoko zabe maman est-ce que na banzembo te maman mi abota ndete ayebie te ayebie ya Laurent atiki epete maman mi atiki ki kamara te ndenga mabete to ke no malembe to mona ya Laurent Sokoko ana linga na malembe te oyebi na linga malembe te ya Laurent Sokoko ala nisa muta mabe to peso confiance sala nga bena confiance to mona ya Laurent Sokoko alobaka mopa waza ndeko na ngai Kofi aza yaya na ngai alobaka ngo na ba sortie médiatique na ye to yebi ke oui mopa waza ndeko na ye ya na ye baza famille moko ki camarade makasi ya Laurent Sokoko komi tango ba beba na bokechu ba komi na Kofi fa beta parler la défense ki camarade ya Laurent Sokoko makasi na Kofi yango na oto mona ba vidéo Kofi ya ba yambani magena ndako bale mama mi atiki Kofi te mama mi atiki ya Laurent Sokoko te par batiki ya Laurent Sokoko camarade elega Kofi te to za vrai ya Laurent Sokoko je pense qu'alinga Kofi azolinga se racheter pour yem taila biso ba combattant mutana futa ba combattant mbongo ba conseiller beta te bokechu yem tana opeta bokechu oboga Laurent yete ça dit le lolinga a se racheter ma se racheter na nenga bien et si tu adopter ton ndimi azonga Congo ayaka na mitu azape na king
ya Laurent Sokoko da prêtre asima ba mbongo danger sala mo ba pétrole na mboko asimba ba mbongo to azaka na ba mbongo te kala na lelo monsieur kiti hein oui normal bongo ero kita te poani po kala monsieur aki na makamusu na bata ba sasu tout aki na ba mbongo mais lelo le monsieur dimne moi mukie mais moi je pense que na mbongo pe ka za nango lelo e moi tolo ba ke jiba le qui était donc le roi jiba le qui était jiba zo garder fier yo pe garder fier parce que jiba le na TVT pas répondre Laurent Sokoko en otine le musaka so ya Laurent Sokoko na niveau na no sona na musaka na to so imaginer na tout ça comprendre na niveau Laurent Sokoko comme so na musaka sali vidéo pour répondre et pour musaka le bon moni na senti ko tala émission na nga yango répondre mais bilo ya Laurent Sokoko zo lo bezaka to mona kizaka so afimi na nzungu mona so afimi seke mère na sana se donc ya Laurent Sokoko moi je pense kaza mukolo za na bana alongwa na makambo aza muto yo bato ba respecter ba mbula na mbula et puis kombo na yeso na makasi trop azalaka ero da lombo ninga zaka kala tero azokota oya akota na bato mafinga o bachaka téléphone tongo mini pour ya bando ya ko répondra ye moko mais batajibe bando ya ba 1000 donc ça le roi ba bitumba bazaka ba mona ko sona na mutu moko to sona liboka bato donc e kombuyo mutu ozo batena ko finga na ko finga na to mo ya Laurent Sokoko atika makambo wana abi pesa respect na ye ami pesa valeur na ye parce que valeur na dinte ba somba ngoti mutu nyos tu na vina linga respect pas linga ba respecter alors nde yazo linga ngwa linga pe pas mutu mususu comprendre musaka to ba rojenga to ba nosa bese ba tolérer te que ya finga ajibe ba oyela ina ba fanatique ajibe yes quoi na ba fanatique te ye pas comme fanatique a Kofi donc à côté na terrain mo heureusement moi glissant pondu so tuti mutu pondu fa peso sani wa to yebe on na régime pondu ara nengwa so on a benga même to yebe on même to ko la maman bino kuna tout a pona benga ma jeunesse ya tout la ngaso tout na suka sani ba yara na mais moi je pense pas qu'il y a Laurent Sokoko le ko lobi c'est ça pondo na niveau na ye mais ye mom to linga ba sera baisser bongo maloko pondo mutu esale bongo pendant que les musuba blo musupa to lia des personnes ba tiele loko pa mukolo mubale raté zuyo izala rapé et comme so be biloba loba oui pendant ya Laurent Sokoko na mona la pendant sinya on était pe na moi j'ai mon bepo ya Laurent Sokoko ko koma na niveau na ta komi jamais donc mon ndimba lo ma ba Kofi mte ko répondre ngo bongo landi japonais musane bongo landi olomide wana musumusane nyoso na ka pondo bon ndenge musaka lo beza pondo ngana ko kota na ba terrain wala te mais bimika depuis ndesi bandali ya pe pondo ndenge zo bimela pendant les ndenge zo bimela sindia tsake lo mo pona Kofi pona ngana moni ke za nango pondu te saka ko linga la musu Kofi mingi to la musu ba yoka na ifale conseiller beta masote beta mate et puis alingi ko se rattraper na makambo po fingela ko saka ba réplique so mtalo ba Kofi mais ça terrain était ça na valeur na été ya Laurent Sokoko c'est non et puis aza moto ya bando sima mbongo lelo te c'est mécène a mise mingi ya pesa ba samba mbongo abiso to yebi na bangola a mise ni ntale mbongo ya Laurent Sokoko même bata maboke oui donc aza pena ba ya awa bazwa ba jeep ba ya awa bazwa bloke belé zaka teka to cité ba non akende kana idéologie ba didi kinwani c'est mo didi na quoi mais amona na kati tchacho mbala to mona bango te za ba tumo azolinga ka respect donc lokwa so bimako ya repesa continuer ko ya repesa ko changer cop analyse tikela ngonga na tika bale na vandi na analyste ya motema mabe na osa cop na ngepi e kinde bia ba penga confiance moi salanga Jonathan Kuzu garçon Paris on est ensemble ya linga boy na dada Shabani Jonathan Kuzu Maemba Odio Maemba passa la biso bien RM les boss les bons confort les bons amis yebisa chef Mambiye Mambiye chef Mambiye akota masola balabala biso to zakana biso na ye yo zana musika Mambiye beta na ba biloko moko boye déjà po bonne marche masola balabala to apena na posa na ngo le to fande no ya Laurent Sokoko alobi na ye ke Kofi Olomide azambanda ya JB Mpianade omoni on nereni ya on a biso wana nous ko lega ba limite c'est pas bien et ça na rien ya Laurent Sokoko te ouais ça la rien ba plité akanda ba Lexi Wechi ba Kindingu kasi ba balo makamba bongo bangwana ozo classer ya Laurent Sokoko na ba Kindingu na classer yete na lobi makambu ya zo bimisa na munoko nezo ya na rien ya bato modèle da komi na kana bango voilà ya Laurent Sokoko akomi na rien ya ba alo makambo Kindingu alobara Fanny mwana na Fanny siko ya Laurent Sokoko ya jibe mbandano ezanga te ndaku no wana tongango na mbongo ba mbanda eza malobe ko bana munoko ya Laurent Sokoko te na dina ranger na ye na ran na ye na personnalité ya Laurent Sokoko c'est pas lui qui t'a remis sa propre nengwana mais moi je pense que internet pardon ya rango facile tara ato senga retirer ngo moi pour retirer ba limbisi donc ya Laurent Sokoko eza na peu tard te Jiba za frère na ye le kola Kofi Olomide le quoi ya soutenir Kofi c'est pas mal mais ba propos monsieur fa ba mamba koloba na tala ke mission na Mathieu Bosch en tout cas ba bordi ya la ki wana ya ko tuer a tout été ma toboli
atoboli pene monta lidusu na mta osokola donc yayi pena mo mabe ya Laurent Sokoko ya do tout abordir te mais ya zo tobola tobolande mo ya ba forage ya songe be sali pena bongo alors sali mabe mais ayeba ki ba réplique pe ko ya mabe makambo ezoko matina niveau ba filmer ndeko no mobo yeba kite ba filmer tata mwasi na bino mobo ateka nguba na kwa yo yeba ateka ata mwasi na bino nyos internet il faut se préparer même ngande na la rawa ya on na zo éviter ko finga rabatu pour keba odo mama donc to ça na ba mito sur la musique to suka na musique ça moi je pense qu'ils a la mieux mais ba biloko wana ko toucher ba famille ya Laurent Sokoko vraiment éviter azavi na biso ngola to lingage trop asungi pe batebele pe na ngola to rappelle malamu ne pe musu bat baloba ya Laurent Sokoko changa bwa to côté wana via na EP bien mais alongwa na ba terrain obo biso to ko moka soni ko mo fingisa ngola afisa su yemo kasi mo fingisa mboka mo mama mo biso to kala na kiniti ya Laurent Sokoko bato mutu mo na na kini masala mo Christian Mutemba na Chris Kandolo na Lea Masamuna babisa papa obi ya Laurent Sokoko bino batangola ne tete ko mo compliqué au monde ya Laurent Sokoko a komisi pe na ngane tete ya compliqué na osepela te donc on a fait na biso longa na makambo wana conseil ngana ko pega lokola leki na ye lokola moi ne donc voilà pour conseil pour na acheter et bi ke azape mutu a réfléchir et puis atangi ba classe pas comme bongo je pense que biso batangola to ko sengeka bima na makambo wana atikela biso batangola banalisa moteur mabeto sala composition bon lem soko za pe na raison de défendre ndeko na ye alobe da ga ndeko na ye ko folo mi da ndeko na ya ya na ye mama mi atika ete to beto mso masongo bo na preuve nango oui na so ya Laurent Sokoko mo alobe ke oui banze muna kala bana bo bandeko ne nyoso ya na nga Johnny ko dolela Johnny ko abwa Laurent Sokoko te est-ce que to kosele makambo to fingi te to lo ba vérité ba bandeko te bandeko a Michel ba bomba makati mino satanga bandeko na we ratanga bandeko na fala tanga bandeko na fe ratanga bandeko na to ebi bango obi bandeko kana yimukolo te we fe Kofi success ili obi mindeko atayo mo ah Kofi success ili siko ya Laurent Sokoko ko mandeko na musique ni nango amwa te ko mo compliqué ibongo na mo pao te bon na fingi mo pao. Est-ce que na lobby que moi na mo pas za mabelo ngi mabete na lobby que succès avait bon confier kala tanta oye te confier na album na marché peut-être analyse moteur mabe au milieu du village na loba on a lo mona na ko sepelisa mudute au moins na déplorer comportement ya Laurent Sokoko mais na lobby ka comme camarade Kofi Kofi succès pour Kofi tanta Kofi ba Bexi Kofi ba Frakata ba oye ya Laurent Sokoko to e bagete na nenga mabete mais je pense que VM so agi fanatique Kofi ba nakala pour Kofi azaki da star. Ils ont un peu de approcher Moutezara, on a un avis, on a appelé on a pas camarade, mais surtout on a un analyste qui joueur à Zalagité, ils ont normal. Mais gardez qu'à bande nayo, ça sera mieux parce que par après moi ya zora kalakana bato na yo yebagi na mutuna makona ngote. Tout d'un coup yo okota ngoko simba pe touche. Donc on conseille ka attaque ya Laurent Sokoko mbiaka na biso, prêtre na biso ngola to lingage trop donc voilà na ko conclure na wana. Te moi question mo bata moi mukeka kana nenga mabete. Okoyeba nzemo mobimba o kofelo media yembela ya Laurent Sokoko. Titre nzemo mongo boke o ba yembela Tenzemu Kofi yembela ya Laurent Sokoko moi je pense que na yebi yangote donc na yebi yangote mais le résultat important yemo aloba ki yaza fanatique à Kofi Olomide donc le roi za fanatique à Kofi Olomide azo sala ngo pona ki fanatique mais nda bandi ko sala ngo ndeye amabe problème ndeza ka wana donc ya Laurent Sokoko alingaka Kofi lem supa kabela Kofi ba mbongo pe na kala to yebite azaki na mbongo Kofi na obwaki pe banaka am supa bwaka ye apesa ba mbongo mais ya ko commander ki ba fini Kofi yemu te ko sala défense wana ndete wana yete za na valeur yete mtasala donc wana pena pona ko sukisa ya même batangola même batuzu je pense que mambo na oloba munoso ko pesa nga raison ils na niveau ya Laurent Sokoko te Laurent Sokoko c'est mutala c'est mécène na pesa bato wana bambongo donc il a gardé ka respect na yebiso batangola le to sengeka yango Fiston Mukendi abeda shuda ngola taka komoneko Fiston Mukendi abeda shuda ngola ngaso ba komona nga kotanga te muto na lete ope na ebite mais na tanga nga pona yo ngalinga to causer na ebike na oloba Jonathan Kuzu na zwaki na oloba Folvimbala na zwaki na oloba Rodrigo Mayemba RN na oloba Christian Mutemba na oloba Maître Malela Kulumimbi Mobala Splendeur on a ce communiqué na ebike na oloba mais wana pe ya mabeto po ko pesa nga batu Pilelo top 10 le top 10 on a ces pénégas solé malgré que c'est moins compliqué mais solé en tout cas toi au cœur Diele Macharan Zambé central Diele Macharan Zambé donc yo ebi wana de tous les temps de tous les jours donc voilà Fiston Mukendi abeda shuda ngola kota masola balabala na ebi ke loboko déjà un temps lokolo déjà un temps donc ya malamu eza malamu pendeza na ebi ke nzambe ako renforcer ko rétablir ba retard ala nyotso zwaki na ebi ke D'abord, quand tu as masola balabala,
et que ça la bien ba tout balingaka David Wembe donc boss abonné massivement toza msoka na balabala si manabiso mai toujours to solana Messi Lubanzadio analyse ya mutema mabe auto tikala na ye bo pese penda confiance bo ye penda photo pese confiance à chaque fois Bogis Bopé masoka sali sortie médiatique na ye a traitaka Weranson ba monyon so mabe ya mokili selon yo au monde a ngono ndengeni. Bon, pour nous répondre à la question, merci beaucoup David. Nous avons présenté nos condoléances à Glody Loaloa. Mes condoléances, mes frères, Glody Loaloa, Chico le fait tout. Nous avons Loaloa, votre père de papa na bango, donc il y a des questions sur la matanga, voilà. Nous avons tapé ça, donc on est de cœur. Bon, moi je pense que tout le rôle nani kuto lobi comme Bogis Bopemba il est au mot failli bien wera nos camarades n'a été la première des choses. Malgré une divergence c'est gros ça là, malgré un petit souci gros ça là, mais Bogis a remarqué qu'il y a de trop. Na mon aga traité même wera des antivaleurs, c'est grave. Na Congo wana. Oui, na Congo wana. Wera son obenga antivaleur. Bogis Bopemba on dirait musique et simbeli bangote et puis est-ce qu'au Kanda. Pourquoi na bibongo? Bogis Bopemba na âge venant na ba mission na poto aéro ba uti Guinée ba ozonga na vieux ba auto beta concert âge né. Âge Bogis Bopemba. Oui. Donc là na aéro a uti Guinée na ba mission ba ozonga après ba okacha Brazza semaine prochaine ba obeta. Ba sala ngote. Ba tout na musique simbité ba komi kanda ba komona masolo akala. Bon, admettons wera mulolo ya mulolo ndi mulolo te ya nde mo akala pesa wera bo. Bo so piara de ya wera. Ayemba ngo sesila o sesila. Tikonde ti lelo. Banda wana wera sali combien de nzembo banda wana wera yembi combien de fois ti le leur a réclamé on kaka réclamant on a continué na compte ya chantage tu as diminuer tu as rani pour moi je comprends pas na mona ti le leur kaka na mona na mamba ndi mo sa traiter wera de anti-valeur il faut avoir des limites quand même ba wera baza bato yo même si on lo banena faut tourner pe moi langue moi cette fois na nenga respect parce que ba wera ba jibe na nenga logique na nenga ki congolais ba sali ba makambo biso le mona ba Bogis so mpona ba jibe mpona ba papa Wemba donc lelo Bogis faut aye bakaki tero ya lo sala wana ayo mona on était arabe mais ba te belé bazo yinaye ba wera wana lelo ko sa ne pepe mabe mobo mais so ezeke se lega nango elega na on atala ke mission mo ya tade on a sepela yinaye alobaki eloko moko pona popoka mamba lo besonner le beso ba kanga tout tade na mona ki alobite ngeza mabe to malo monsieur le kale on otala schéma na otala iboso ça dit ba mission na biso le ba comprendre que nzambe mutebe ke destin yo ezala na maison mère to na BCBG et puis écoutana na makambo wana azar pa nzambe ya raté tout d'un coup le lo sali metelema so komaki mission so yemba ba nzembe to yoka ki so ki ba avocat to yoka ki te ba fali ba faire le lo baza ba héritier bazo bunda ba fabrication ba robino ba déplique bazo bunda kaka bunda mona ka elobela politique oza wapi d'ailleurs comment na face à politique Kovo hein mais mon elo mamba wera Bogis Bopemba kasi Bogis Kovo de na mande fone comme la politique ti papa Kovo mande fait comment ma dalo wana dans faut en ensemble ti zo mamba siko a comme la terrain mo comme loi N et puis comme N ya premier degré atika wera calme ba wera ero si basili na bango succès na ngo soute ko lugile so ba problème italo kanisa mambo be wera ngenda ota match be dile manzaka ba fenda bango calme est-ce que wera kala ko kota pe dile manzaka tali match asili ba misu ba maliko ba toilet likamna likambo ezaka na tala ngo lelo wera ko bina besoin repos avant ni na ye o comprendre atala makam na ye ndenge kenda pesa na députation azuta na makam neno na mutu ale yo Bogis yo traité anti-valeur ya ba manque à respect donc tout d'un coup yo yebo yo traité wera d'anti-valeur papa ya manque à respect da ko lega mondelo Bogis ana trop jeune Bogis a mukola wera te wera ko tila zo bunda bimisa moroti ata ebike simba na ngote mebi makaka jiba bimisaka nini abade mate abeke simba na ngote mebi makaka bo siko yo Bogis non zonga na a beta musique azongela ndule beta musique poto yango efungwa mbolela ki ba combattre ba funguli to zongela musique atika komba wera isala bien te wera zali mukolo et puis yemo na bike Bogis atanga nchiki Bogis apa ba mission pe ba ke classe donc il faut ailler ba peke wera aza quand même mukolo mais soki Bogis a ya réclamer droit na ye a osala mabe non a osala mabe te mais manière ni akomo réclamer lango problème ndé yangwana et puis sali combien de mbula David na defo 10 000 kwanza moto lia to mele leka 6 ans passé ya o ali te papa wana ko miso ba nyonto wana ko minyonga n tanto le mso wa ipo na bongi to mi ko wana zimbongo mobo yebi ka ndenge zala motema moto parce que Bogis a réclamé nzembo wana pena assez leka Bogis asala ba aswana yo senga Bogis a 6 alo beso mwana te seri Bogis nzembo wana esimba
Bogis to mona ete palo bala biso ke wera la pesa ka nzebu tango kaka silia kaka mina poto azu mukanda musala moni na misa no raisonner ba nyonga kala ya mona so muta koya koma ko raisonner ba nyonga kala ngana yebi mutu moya mutu na biso mo mbonga ngona na botanga ba kombo po bordi na olinga mingi te ba peksinga mère peksenga ya Thérèse Ndaya mère balifanto mère la orina Thérèse Ndaya peksenga ba bordi ali papa tika makambo sinon te ngala tanga kombone agenda osenga nyongo moya kala pesa mutu na 2015 za rampia kam tesala ningona yango moni soko kwei to soki mpia ke beti o garder bande na obogis ozaka jana poto garder bande na otika komba wera ba fiano zo mona lelo succès le roi ya kate mazo bunda kaka ali kaka azalaka na monde musique mais yo bogis jeune lemba na yo et si là na ngope akomana analyste mone ye wana chemige na ache kiti pa mige nyema esala analyse mi wa misene ozoko man donc akomi na terrain mobo azo ba so le roi sala te alors ay bake odile manzaka za wana sa charger na tala fingisi libandi na yo dine manzaka fingi libandi na abigisi ye kapo libandi ne pesa biso ba victoire ya Léopard ya nga abigisi bogisi pa internet oso yango folio tonda occupé na ba faire na et puis azonga la musique tenzali akozonga na kina beti pe remontada ba comme ta le roi sele yoti malgré musique yango ezate momona yo na Afrique du Sud akelu bumbashi azo bunda kaka uzo kombana sele musique ezate teza na ngote bon agenda ona beta na banani momona luki mo 4 filles mo boso kiti place ba yamba ye chaka makele oui musique esprit nga selo ba côté de musuna sepela on te mana côté ya esprit ka ya ndule ke na zagara na bino fala obeta na obeta na ngate na obeta ba bogis pe ko sala ngo ko sala ngo poza na art ezani nezo bang so boko ba fainéant pourquoi pozonga na musique ezaki cop noto yebela ki onango te ba na politique te beta musique mutu moko koma politicien azate okobeta musique ya moni ki sinjoka bisa fe we rave ki député ba te zonga chadati oui eza nango manka respect ezaka pona kolamusa to zongisa na ambiance wana musique donc ba jeune nyonso bagenda poto bovanda bokoma kofinga bato bomo oleka na ba TV te boya na musique zonga na kini okotaka na orchestre bato yo pe mise bakokota pe na orchestre no te bokisa kota na BCBC boya ko sa orchestre mote pe komi bie ba mise ba koti kuna awo me ba poto akosala ngote ici ba sala ngana dema kona dema bongo kwani bongo ba komi bo okomba otuna koma wenge salama ndeni ndeto mona ke miele omona ba wenge amobeta masola wenga kala ke zonga na kini sangsa ba ya sala album to bando yoka créer pe histoire na yo moko sola ye wana c'est encouragé malgré ou mais na ota zongne sous poto mais ay sala on a moi retard pona nini ko linga trop poto mais ozo bosa na ke ario na ona kini ba mise ba ozo ba 10000 ba 15000 ba nze muyo na poto musani na ngozo 15000 diku ezate aloko makanda kanda ba baninga yango mona muto oleka ba olobo yaza na kisi ye fali kisi ba fe ba lia bato ezapo ya kokite o comprendre ba noko na ba na kini pe bo mikolo pe mabe mazaka na kini azo garder ka street pour que cop na ngeza musique donc bogis to yeba ko na chant o yemba pe bien oza na voix be composer pe bien nengo composer la we ka nzembo wana pesa ka mbongo te composer ka mususu ya yo mo yembango pia ko su we ka te pa me to yo ka ngosiko esa succès poto betelo maboko. Donc moi je pense que pour la bogis na rosuka ka wana donc courage aye alonga na bamba politique ati okumisa fati mukolo moto to tiko mone na ensemble ba zo ite ba bi ko dagi mise songa na musique donc voilà. Monsieur le Banjado analyste Mouta mabe to chité na biso par rapport à Ngonga to na Ilia moi kala mingi te mo yango e sara ja to moni papa sango asali vidéo moko balobi na ba papa sango comme si aza trop fait rigola sango alingaka fali pour pate seno yo munyongo ndeni bon sango pe bimela mwa ndengwana mais moi je pense que sango pe ça nango ko yina fali te sango ça mi ba misenyo surtout presque ya Congo na chaîne na bosola parka fali mutaleka te amba jibe ko fi wera et puis yemo so aka ko bebi sa yeko lobaki bango nyonso bayaka wana yete mtabenga bango bafuta mbonga par kofi déjà la ngambu na epi ba mise bele ba dégoûter ba mona lokwa kitsa bango yango moni pe boso succès zo matembo ya mutu na mutu fala betaki arena to mona papa sango ke potote aloba makambo mais to mona ke na Vivendi sera makambo ya type wana Gauthier c'est ke mbangu na Vivendi akangi photo ti lelo apesa so switch ya Vivendi te donc moi je pense que papa sango o alobi pesa nango mabete alobi ke arena et ba jongo pour les Jeux olympiques azana na raison mais est-ce que ils a confirmé que faire que ndeko louer arena et de Paris la défense problème ndé yango wana to ya linga tia sentiment et puis biso pe bato siko ba fanatique bato neti nga analyse mon terme bien na 5 papa sango bo ti lelo ke na Vivendi ayela biso réponse te apia biso na réponse à Vivendi ba lobaka nini hein oui
Si vous êtes journaliste d'investigation, ok, vous investiguez. Il faut pas biso compte rendu. Oh, il y a mon auto sala, on t'a le bien qu'est-ce Adidas qui n'a pas compte rendu. Il y a pas si biso. Oui, bravo. Bon, on t'a regardé dans Vivendi. Balobara nini. Toi, il va pas ngoti. Comment vous tirez biso na suspense bon? Si le lot. Et puis avant na ye, de ça le roi selon les gars na ngoti. Papa sango, au repère sa biso rapport il y a Vivendi. Après ce que tu regardes dans Maramba faire, tu as sauté dans Maramba faire et tu as un rapport à Vivendi. C'est que l'investigation est à côté moi. Et puis, il y a des détails qui non, c'est au monifère. Oh, il y a la boîte, moi j'ai suivi. Mais, je comprends pas. Il y a un poste à Mbappé Fali. Il y a un souci. Oui, il y a un souci. On a un confiance. Je suis confiance. Papa Sango souci na ya tika la Yambasiko Fali. Souci Maramba faire. Souci n'est pas Yamba Fali na vie na ye. Alors, la question, moi, bomba ratu na Fali. Mais na ebi ke Fali pe la ndenge na ba forme na ye a otiko PC espace wana ti yango moni sale bo. Donc il y a la sango na za bongo souci ne bene za Fali pour pas aya na souci na ye a na conquérir ba mission nyonso. Le quoi ça sala bango presque ba grand tour article la sko na Fali. Alors Fali nde mutako yati yango moni sala ke pe ba mampu ya wana mataka na mutu. Parce que tu es bien en politique. Five services ba député ni ba joa kinde ni ba tricher misu ba pesi ba recours à lobini rien. Maman ke makamba Adidas ko sani. Ko sani est-ce que wana makamna. Vous comprenez? Donc papa sango faut zonga la biso na nous Gauthier Seina Vivendi ba yebisa yo nini. Ti lelo tika biso la suspense. Nga analyse moteur mabe na 5 yo par courtoisie, par bolingo nyonso, yela nga rapport ya Vivendi na bo 5 nyonso. Après to okena maramba faire donc quant à moi batunya so ba rolandanga na pesi bino ba bonane na bino to zaka na mois ya le code na février. Donc na pesi mbote na massa nga Jonathan Kuzu en direct de Paris mabange Jonathan Kuzu Pita da Shabani et puis na pesi mbote na Dino Kafusa na pesi mbote na Malko Kubangisa petit frère na ngai kala mingi te na bike mariage donc Gamen Wamba le warrior suprême na monaki de mère na point na bike karaté na ozanakini pour na mariage donc félicitations et ça peut mère bambote belé puis na pesi mbote na petit na ngai Jonathan Munyanga na pesi mbote na petit na ngai Evry Devry petit na ngai ba salama trop et puis maître Malela Kulumbimbi mobala splendeur mutunanga yo akana ntima et puis na pesi malila mboka gesho garçon malila mboka ye ata ase bébé on a quoi kusoka yeka 2 minutes puis tata simbiango kitoko et puis pona bata vaidadi petit nanga Patrick Mandanda Gilles Ousmane ya dada na pesi mbote belé mutunanga de tout le temps de tous les jours Tarsus Bambela na couloir Ilia na Tamari jo atwa na héros ya combien au mona za wana pe au changeango les grands déclarants Folvimbala, les jeunes déclarants, les millionnaires. Folvimbala, les millionnaires. Folvimbala. On a preuve. Voilà, me le guébélé. Folvimbala. Voilà, et puis, on a reçu que ça n'a pas si mbote na filé Tambouenkoy. Hervé Katangala. Hervé Katangala. Manager. Et puis, on a moni Fanny Lumboua. On a aussi l'émission, on appelle Neko Timera, Petit, Mère, Keina, Mère, Kervino. Keliane. Donc, on est ensemble. Et puis, on a reçu que Yantima, il y a Palais. Thérèse Ndaya. Maman na Leila Lubanzadio et puis Leila Lubanzadio Samuteba Chris Kandolo et puis Léa Massamuna Djibril Mazoa malgré moi mythomane mozara na palais bisimako do stade de Marty bambote na bino to ensemble boteni biso regardé et dans masola balabala analyse mutia mabe alobara oyo ya yebi et selon ye bo comparer na mutute bo fingela ye bo mi fingelela ye ya to wate so ki bozana base te da oya lobaka so ko contredire ye benga ye bo sola bo partager te ba idée po ya fingi mutu te mais au moins na congolais to za mso pe ba congolais mais to za na Angola mais au moins na congolais comprendre likambu te ya bani mama ko finga yo kutu yo congolais to ko za tante to sola ka muninga lobaki likambo kozwa tanto bengo sola na ye otuna yata ndeko pourquoi lobaki boye kongali to kokoma na mentalité wana te bosunga biso to sunga pe bino ba analyse o bazalaka mingi na tawana ezalaka kaka soka ye atumbi aleki akei mais tozomona awa ye alobaka azopesa na solution. Donc après si pena conseil ozalaki boye zongela makambo bandai ko sala ndesi ya Laurent Sokoko tolobi mabete azongela makambo bandai ko sala bien sûr azo sala makambo mabe to pese conseil si ka makambo yo zongela ki menseigne na yo zongela ki bolamu na yo ya Laurent Sokoko na ndinga mabete
Restez branchés sur Logi TV. Vous s'abonnez massivement à Masola Balabala. Ah, Maramba Benzalaka. Fils McDo. Tous à la Razalaka. Badnego tout ya Luanda na Lingarabino. Ya. Donc on est ensemble avec vous. Comme besoin ya mezo qui m'a bon. On va en peu moutouté. Et ça n'a pas de problème. Fallon et Senge. Elle la patronne Fallon et Senge. Fallon et Senge. Petit nanga Godzilla. Obaki Fallon et Senge. Petit nanga Enoch Mangituka. Numéro 3 Kabou. Latéral efficace. Pile petit palais. Ensemble. Enoch Mangituka. Enoch Mangituka. Latéral à Kabou. Latéral à Kabou. Donc. MVP ça la bien. Et puis Batunya surtout Bolanda. Et puis na bosani mutu mo asuka. Yeso na zangisa ya ngasi lika makasi. Grand prêtre Tony Lubaki. Grand prêtre Tony Lubaki. Namona Deneri Kabelo Branco. Venanga Deneri Kabelo Branco. On est ensemble. Kitoko. Ciao.